Mbote na balandi nyoso ya magazine to komi wapi na ebsa kibino kenon tozaki na lolenge moko ya osalela boulot mais à partir de bibo satani kenon attitude d'échanger parce que na batu oyo ba oluka kozongisa bato peut-être na zamba nazo yamba lelo mwana mboka Flavien Rusaki o aza journaliste oyo boyebi na ba étape nyoso lelo na kolingana tuna e parce que kokufa Etienne Tshisekedi na ba baba bandi koloba na o yambela bino lelo lipasa ya honorable Eliezer Tambwe. Pourquoi apona Eliezer aza lipasa na ye? Pourquoi même na famille bazwaka Eliezer neti komoko o abangwa famille? Parce que les azana idéologie azana lolenge asalaka boulot oyo même mwana mboka Zakari Bababaswe si ya bolam totanga kango asenga ke boye lelo to lebenga baeroka bato bakufa to honorer mwana mboka Eliezer Tambwe condamné yango mingi kopesaka bato ba médaille soka kufi eza mabe faut pesa mutu médaille ta mazana bomoi pour acpeler ça vraiment fierté soda kaketa moi kuluna faut kopesa moi médaille publiquement bokangi bopesi médaille bino batuka bokangi ba miyibi wana bona to c'est la raté mutakufi to yemba na ba médaille to yoko tiana ebembe ngai naza pour wana te si faut ko décorer batu mikolo yo ba décorer ndeko na biso Eliezer mwana mboka Flavien Mbote ndeko Fofana mbote pe na bandeko balandi ya tokomi wapi mbote lisusu na équipe ya magazine tokomi wapi mbote na lipasa ndeko Eliezer oyo azomi na mikila poto na États-Unis na famille mobimba mama bana bango nyonso libota mobimba ndeko Eliezer na États-Unis na pesi mbote pe na grande famille politique oyo balingaka kondo Etienne Tshisekedi na kopesa mbote na mentor na ngai mwana mboka Frank Diongo Chamba oyo azali discipline ya mwana mboka Etienne Tshisekedi o biso bakoko Etienne Tshisekedi toko bunda pe na pesi na bandeko nyonso babundelaka mboka na bitumba solo pona kolonga na pesi bango mbote mwana mboka Eliezer Tambwe aza mutu mo mukema aza munene bo lelo mwana mboka Flavien Rusaki Etienne Tshisekedi oh lelo tomoni surprise eza même ba musicien na biso o ba bomba maka lobby bazaki na stade des martyrs na boyi kotanga kombo me image ya momo ko koloba Tshisekedi oboya ye ondima ye Tshisekedi ase bali lelo Tshisekedi photo ye bagapiti atikala 2 à 4 mois na poto ponani eko sala pasi ndeko Fofana oyebi tango kondo Etienne Tshisekedi akufaka nazaka na muniere rouge mukolonga sango ka muniere oyo na lobaka na bakino pe na bana ba Congola diaspora ngai na kolongola muniere oyo mukolo bakunde Etienne Tshisekedi jour pour jour ça fait 2 ans ba musu bazala muniere misatu mine ngana zanga moko pona koloba ite na lata pile ya matanga ya kondo Etienne Tshisekedi na lobaka muniere oyo ya rouge ekolongwa kaka mukolo kunda mwana mboka Etienne Tshisekedi na banzi même na pile matanga na koza la ngai na mama Marthe o ba observer matanga parce que mama tileloyo azana se nano matate pona kozela ete bakunda molongani na ye oyo babundine bitumba o leloyo atika biso ça fait 2 ans bitumba wana mwana mboka Fofana esengeli to continuer to baki ete combat contre l'occupation et aussi la te pourquoi parce que banguna tina poko toko sola na yo tina ngonga toko sola na yo banguna basi bavanda na mboka pe bakokota su sebele yango esengeli to bundisa occupation za na mboka na biso occupation za na ba niveau nyonso okiko imaginer na kopesa ndakisa ya ndeko fils mukoko oyo azali tokyo lo pami pe garder du temple bato babundeli IDPS mais ba ko beta na IDPS okiko imaginer moto lokola ngai ndeko Flavien ba betanga na IDPS okiko imaginer bande ko musu ba bengana bango lokwa ba lebera moleka totanga su ba komola bango te to pona ko loba ite combat ya occupation zali combat moko ya anti valeur o esengeli to bundisa lelo yo to ko beta masolo kaka tout à l'heure là ya matanga to monaka pe to sengaka to lobaka kondo Etienne Tshisekedi azali Mandela du Congo soki na bi Mandela du Congo ebele pe ba ebite ke no kondo Etienne Tshisekedi 27 ans bakanga na ba prison na mboko yo to betaka masolo Mandela mais mingi ba ebite Etienne Tshisekedi wa mulu ma personnam awa na mboka na biso asala ba prison na Bandundu na Kisangani na mboka na emoka okondima te na village chambo fante donga 27 ans ya emprisonnement makala oyo Frank Diongo oto kobima makala oyo ndeko Eliezer akota kipita ntiani bandeko na ngai ba Mike Mukeba bakota na makala oyo kondo Etienne Tshisekedi akota makala wana kala donc pona koloba ete
okoki jamais kozala révolutionnaire na mboka na biso sans kosala prison parce que ba thèse na yo makanisi na yo ekozala toujours makanisi oyo ekobunisa bandeko bakogérer mboka yango na lobi Kondo Etienne Tshisekedi 2 ans na poto ekosala pasi ekosala pasi oyebi ke biso tozali bato tozali bato oyo tolobela yango ndeko Fofana tozali bato tolobela likambo ya depuis mortel ya Kondo Tshisekedi d'abord ba rumeur bandaka bakundi na poto te bakundi te azali na exposé bakolongola nzoto wana tala ba discussion beleki na nango mais tina poko lelo yo ezali kosala pasi bien vaut mieux tard que jamais baya na ebembe mais Kondo Etienne Tshisekedi aza moto akoumela libanda te Kondo Mobutu aza moto akoumela libanda te est-ce que oyebi ke régime ndeko Kabila et boya Kondo Mobutu baya okunda ye awa batanga uta da Congo na ete tilelo na Maroc tobosana Chombe tobosana donc pona koloba ete tozali na ba valeur na mboka na biso pona kotanga ka Kondo Etienne Tshisekedi oyo na mboka na biso na régime ya ndeko Kabila baboya bazoto bandeko na ezonga na mboka na biso yango na lobi boye lelo tokomi na régime ya mona mboka Fachi mais na kati ya makambe ko salema même pona organisation depuis mortel et ko sala passe esengeli Fachi ayeba yango ete biso ba oto mela ba lacrymogène to komi wa mikutu kolobate na mona ka ba image mususu ya suka awa ya milinga ndeko leza azokima nazo mona na pembe ne Vital Kamerhe na mona na pembe na mona mboka Félix Tshisekedi awa na Saint Joseph donc pona kolobate ba caméra ya to komi wapi pona tanga to kundola te to komi wapi na ba manifestation nyonso bozalaka wana mengana komona pasi po ete nazalaki na stade Martyrs na moni me to komi na liste te na biso ngene boza informé donc pona bandeko bazona na biso to komi wapi ya ndeko Eliezer baza même pas na liste ya ba o ba ko couvrir événement ya Kondo Etienne Tshisekedi ngai kutu kolobate parce que ngai na sina mesana na ngado basi ba nyokola na bango ngakala tinga na sepela kala changement régime oyo mais na kataki na ba ko changer mais na mona otali presse au contraire presse oyo mela ba lacrymogène presse oyo nyokwama pona bopoza bazala lelo la pouvoir presse oyo za ko nyokoma to kundola to komi wapi et comme lokola même ndeko Eliezer on s'est servi d'escalier na magazine na ye pona combat ya cash bien que Eliezer c'est que ba été azalaki candidat to pe candidat à la muka mais ba voter Eliezer parce que ça mona musala population le roi ndeko Flavien azali moto yo alingaki population yango moni ba population ba voter massivement abimi champion na Lukunga mais au moins le traitement au bazo pesa la magazine na biso lelo et ko sala passe boki ko imaginer même bande ko bakino bande bola na biso bande ko nenge boyebi ba magazine to kundona to komi wapi lelo yo ba organiser funérailles ya Kondo Etienne Tshisekedi ndeko Flavien Zalate ndeko Eliezer Zalate après ba ko tuna biso ndeko Flavien to mona ki na matanga te ndeko Eliezer to mona ki na matanga te to komi wapi to mona ki binote to kundona to mona ki binote esengeli boye ba ete ba oyo bazali na comité ya organisation ya funérailles balongoli ba boyi to zala donc Eliezer Zalate ndeko Flavien Zalate équipe to komi pas Zalate équipe to kundona ba Zalate bino moko botala yango na landa c'est pas une introduction to lobaki oh mais to comment on dirait ba continue na bato na zamba ouais ba continue na bato na zamba c'est-à-dire mandoki o biso to bundisaka ba anti valeur na régime ndeko Kabila même mandoki toki ko utiliser ngo sikoyo contre régime ndeko Fachi ba tu faut ba ka biloko wana to boyi ba anti valeur Congo za na besoin d'individualité Congo za na besoin ya batu nyonso mais ceux qui botali ba valeur ya mboka na biso lokwa Kondo Etienne Tshisekedi oh ngai na betami na force du progrès bandeko balandi est-ce que boki ko peser que tous à la tête 2 ans oh ya muniere o la tara rouge ba kino so tunanga ndeko Flavien ozoleka wapi muniere wala na bimsa wana mutu abi ekolongwaka mukolondo Kondo Etienne Tshisekedi ya mais Kondo Etienne Tshisekedi za koya bon na ndeko Eliezer Zalate mais ba komi ko inviter na Fofana ba presse oyo ba manaka obeta diale lo ndeko Kabila ozwi ba nakotanga ba kombote boye bibino ba presse oyo banaka ko accompagner ndeko Kabila parce que Tshisekedi nde balakisa ngo pandaina papa ekosala pasi c'est-à-dire presse oyo et accompagnant ndeko Kabila tous les mandats na ye oyo ebundisa Kondo Etienne Tshisekedi oyo ebundisa Félix Tshisekedi oyo ebundisa Martin Fayulu oyo ebundisa Franck Diongo oyo ebundisa ba combattant ba congolais ebele boyebi presse oyo esambwisa ba combattant tant baza kokanga bango presse oyo esambwisa biso tant ba boma ba militant na biso ba parti presse oyo esambwisa Kondo Etienne Tshisekedi tant akobela okende tala ba presse oyo ba tiens en avant plan to komituna ndeko Fachi ako travailler na ba traître to ako travailler na bato balingi mboka solo tango alobi état de droit tango alobi anti valeur tango alobi liberté paix démocratie mais to moni na gestion biloko mosusu ekolanda Kondo Etienne Tshisekedi o esengela kite pe ba mal organisation to salima pembeni ya ndeko Félix Tshisekedi o azali président de la République esengela fungola miso ba biloko to reprocher kana ndeko Kabila
toboyi lelo yo ezonga epa na ye po ebandi kosalema yo lobi mwana mboka na bengi yo nazana moi 3-4 mituna parce que TV zango mwana mboka Flavien Roussaki lipasa ya mwana mboka Eliezer Tambo batreta Eliezer collabore na ba façon tout Eliezer yambi papi Tamba tango papi Tamba zo finga mwana mboka Etienne Tshisekedi Eliezer azongisa ye na nzela balobi aza collabore papi Tamba Eliezer alobi te il faut na yamba papi Tamba po image etikalaka ndeko Flavien Eliezer lelo komona Eliezer député ya Lamuka tango mwana mboka Félix Tshisekedi azali président ya rassemblement azo kamba opposition bango tout ezala matin falu motamata koma liboso na liberté ezala kinani tango tozoya na 5 ndeko Flavien oye bato ya bakomi komi mona keneti bazalaka te mwasi na mobali bakendaka na oya fidèle wana kwa na arrogance yani Fofana zela omoni motuna na yo ezaka yano tango bandeko bakendaka na Union africaine bakanisaka ke bakokoma ba premier ministre na mboko barule bango na accord ya Union africaine tango Senko ebengisi bango bandeko ebele oyo lelo bakodondwa na coalition ya cash et c'est que ba vérité bandeko bakodondwa na coalition ya cash entre UNC na UDPS yebisanga lelo ebele bazawana bayebi ne bamelaka lacrymogène te ebele bazawana to bosana te bauti na ko gérer na ndeko Kabila kaka awa na transition kala mingi te awa babosani bango bato balongola na premier tour ministère à budget aussi le ministère musu ba gérer ensemble tala opposition comme blanchisserie te na lingi peut-être IDPS et comme blanchisserie OK bandeko bako bomamboka bako trahir mboka lelo bango ne ba se retrouver en avant-plan yango to sengi na ndeko Félix Tshisekedi président de la République afungola miso parce que zinga na ye bandeko ba commission ngo lokola COP lokola bakendaki wana comme lokola COP intérêt à population ba komona ngo soute le peuple d'abord ba komona ngo soute soki e comité na o etali Mandela du Congo le Mandela du Congo mwana mboka Etienne Tshisekedi père ya démocratie vrai père ya démocratie oyo lelo sengeli to honorer mémoire na ye mais ce que comme na ba faiblesse na niveau protocolaire na niveau ya presse mais banani ba kotilia banani tout bosala engagement politique banani oyo et puis boyebi bandeko na ngai boyebi lelo Kinshasa boyebi yango Kinshasa ndenge zao ba presse na bino eloba ndeko Flavien aloba ndeko Eliezer aloba bakoyoka banani to kisala pe ba blague te mais tango zo sala ba organisation na bino par rapport ya nini ba magazine na bino équipe ba magazine lokwa to kundola lokwa to komi wapi na ebité classement ngwani mais na population kinoise ba yokaka to komi wapi ba yokaka to kundola mais ba yokaka bino te mais bino nde bolingi lelo yo bolingi bino nde bo communiquer gratuit papa depuis to banda lelo yo agence na ngai agence na ndeko Eliezer yako tuni likambo lipasa to bundaka sa subvention ya moto politicien moko ta ko beta tolo alobiki apesa nga mbongo bato bele ba biango moko te akolo bakelo ndeko Flavien apesa mbongo mais naza ko bundati lelo bambula na bambula magazine to kundola ezoleka ndenge mona ndeko Eliezer mais siko yebisanga bakino ba yoka banani même population ko landa biso okamwa ayoka keno ndeko Eliezer aza invité te ndeko Flavien aza invité te et senge to bela on na télévision yango to lobi na ndeko Félix Tshisekedi afungola miso entourage na ye biloko to reprochaka na kudura kasonga à l'époque pe na ndeko Kabila yango ne to ko vivre yango sikoyo ba bele ba trahir bakendaka na bango boyebi tous on appelle simate mais parce que bolingi to kundola makambo nyonso tango bino ba misu bakena oya la cité oya pour na ko trahir mboka kondo Etienne Tshisekedi atikalaka boyebi yango atikala na banani atikalaka na babiso oyo ayebi yango mais bango bakendaka Union africaine tango simbité esengi ke basango bazongisa kondo Etienne Tshisekedi bino moko boyebi bandeko wana bazali kolinga te même pour être ndeko Félix Tshisekedi na selo accord ba respecter que la transition wana esengi premier ministre autant opposition bake ko bimisa bito Bruno Chibala et belé bazalaki wana kana kati mais parce que tokene ba élection Genève et comme le quoi blanchisserie le quoi bakei balobi base balongwe nde siko banti valeur ngala ndeko Félix Tshisekedi tobi ekolata yete même bandeko bazali premier na ndeko Félix Tshisekedi d'abord bayebi bamela pe ba lacrymogène te même bandeko ba kamba presse bamela ba lacrymogène te bayebi pe ba stratégie lacrymogène te bayebi pe ndenge zalaka te nous connaissons les joueurs LRG le bango ndeko Denis Kambai pona koloba boy ezali pe malamu te population mona keno ndeko Flavien ndeko Eliezer na ba télévision ba ko réclamer même droit ya couverture médiatique bandeko na ngai to lobi bien droit to sengi mbongo moto te mais tu sais que tous dans la droit le corps la presse nyonso to couvrir événement oyo biso to kozela oyo biso to bundela oyo to le corps la mentor icône
ya mboka na biso icône ya combat na biso ba valeur auto za nango to bunda mboka o apesa biso nguya ezali kondo tient Tshisekedi mais na moni ba traître bazali toujours permet na zinga mokonzi o ba ko sala musala mabe pona ko longola ba presse biso ba presse bino bobengi banani balandaka bango tokende tozonga ba presse o bino bobengi banani balandaka bango est-ce que bazalaki na combattant ozo ke limité même tango Tshisekedi aza président ya rassemblement yebsanga interview na bango ezaka pona ko seka ba interview na bango belema na bango omoni belema ya Tshisekedi à l'époque bango bana ko zongo ka pona ko chola ndeko Tshisekedi na ba bande passante ba ko chola na ba élément na bango ba journée pona ko chola ndeko Tshisekedi biso to zali ko bunda butu na moi po bande ko mamona même na poto na internet na ba diaspora ba mamno zali ko kinde bango bazala ki wapi lelo yo Félix Tshisekedi a eu pouvoir ya solo kaka na pouvoir Félix Tshisekedi mani ko nyonga ndeko Eliezer kaka na pouvoir Félix Tshisekedi mani ko nyonga ndeko Flavien peuple congolais bino mobotala na otali kondo tient Tshisekedi to sengi ba poste c'était to sengi peut-être dans la communication présidentielle il y a présidentité to sengi couverture médiatique il y a Kondo Etienne Tshisekedi local la presse d'abord to accompagner na combat to nyokomi na combat to meli ba lacrymogène na combat to zuba massage na combat to kufeli na combat ah aussi Chimanga toko raisonner toko kanisa lisusu bozali ebele Thérèse Kapangala pona koloba ete même Benjamin bato bakufa pona mboko bakufa ka pona nini bango bazaki komela na bango na ba chop chop ba fana na ba salon UP mais biso na balabala na ba samoi pona ko revendiquer changement auto za nango lelo ezali makila ba congolais belé besopani changement o ezali lelo ezali cadeauté ba congolais ba kufi pour Kabila ça la troisième mandat ba congolais ba kufi makila sopani pour lelo Kabila azonga susute pour lelo Chadari abimate mais batu misusu ba ya kodondo nango tonyo komi bangonde ekosimba te peuple congolais to kozala wana soki ba kubeta masasi po ete magazine to kondola kota te to pia to komi wa pe kota te bino mo peuple congolais population boko s'en charger na bango ndeko Flavien tango yoki ba to ba tie ba journaliste na présidence oh le faki UDPS ezwa responsabilité ya média mais Augustin Kabuya ayebi tango ndeko Flavia to ye na résidence Tshisekedi bo sale élément bo ndeko Eliezer biso Flavia to kei pas même mbongo na maboko ayebi mais lelo INC azana qualité nini ya kozwa média a diriger o bino ba Flavia boza bandeko Eliezer ata komi député mais a diriger même bana basi et tout le coup ya bana basi ya ba efasi kiwana o ba sali UDPS o ba kotaka na présence ya ndeko Flavien de Eliezer obike et sali onde ngai ozokamwisa ngai ezokamwisa nga pona nini po bandeko bayibike même caméra za fier bandeko bayibike ya komona biloko à un moment donné parce qu'il est au courant akowanga na te ada le directeur cabinet yebi obitango babimisa même composition à presse na oki que Félix a passé là qui président de la République a passé là qui liste voilà mais sur qui là qui déjà comment na batu loko la ba Edmond Isuba na presse exemple comment na batu loko ba Freddy Chio o bazwaki bazwa na presse ba confrère mi balena ba voyager nzela moko na avion moko na mokonzambo ka na Eliezer na ndeko Eliezer na kati avion ba ko tamba na ba risque ba ko battre avion na ba ko kufi mais tala na ba liste na bango comme je connais les n'habité ba fato ba français biso je ba français mais o comme ko sale makuna tala liste ba tongo abamlo akabwanga ayena na mituli na lobi filmer tango bozala kana besoin biso bino ba politicien pour la bokendaka na ba chaîne wana te tango bino bozala besoin population na Kinshasa pour la bokendaka na ba chaîne wana te mais bozo kosa nani bomi kosa bino moko mais ce qui lelo bo sumbeli kaka nzete o ematisaki yo so bo sumbeli kaka loboko o elesaki bino mais lobby 2023 za musika te 2023 boko kosango bokolala bolamuki ya musika te bokaniseka machine à voter okeneka ndenge zalaki wana bokaniseka mambo okeneka ndenge wana te bozokamwa bokokamwa eli pona koloba bondeko na ngai lelo yo président de la République esengeli ata la presse présidentielle ba confondre des presse aux na cabinet il y a directeur de cabinet il y a chef de l'état na presse il y a présidence il y a une sagesse ba confondre biloko wana presse présidentielle est la kaba à tout nyonso et dans les presse il y a UDPS dans les presse il y a UNCT dans les presse il y a Félix Tshisekedi dans les presse il y a Vital Kamerhe dans les presse il y a bana mboka presse au monde ndenge esengeli zalana peut-être ba tubako kitaka na ba clivage politique non. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, il est le président de tous les Congolais. Donc, il existe que les Congolais, on va voter qui était, on va voter qui UNC, on va voter qui IDPS. On va voter qui était. Bango Nyonso, Bazali, Namakolo, il y a président de la République, Ako Kamba Bango. Alors, on est allé composition à presse, bon, tiens, presse, il y a valeur.
Oh boko sala donc oh to reprocher kana ndeko Kabila tango yaka tango bandaka musala kaka pression accompagner quand ndeko Kabila e bundisa quand ndeko Tshisekedi yango wana nde elati ndeko Tshisekedi lo pona ko bundisa biso ba oyo to bundela ndeko Tshisekedi to ko comprendre te bandeko balandi to ko mema kongo ngo wapi même na gestion à presse et ko sala passe yango na bi que Vital Kamerhe abi makambazali ko sala azali responsable ya mambezo ko leka pe azamo ko bénéficier énergie et ayebi alinga utu ko Vital Kamerhe deuxième match à catholique na ngingi mais est-ce que oyebi na rebi solo moko bande ko kolanda ngai depuis le loyo Félix Tshisekedi dans un pouvoir Vital Kamerhe était de caminer est-ce que oyebi ke ngai na tika ko même pas na présidence wa lelo ba tuzo ba bakate ndeko Flavien ngai na tika ko makuna te ndeko Vital Kamerhe wana vie amona epeta benga epete to mona na pete ti lelo yo mais tango akendaka Union africaine vous vous rappellerez ba confrère rebelle ba journaliste ba doko bunisa Vital Kamerhe boyebi yango j'étais resté le seul avec mon micro, Barchiv Ezali, qui accompagnait Vital Kamerhe, même tant que je suis à l'Union africaine. Voyez bien, mais les loyaux, est-ce que je suis à Nabassama? Non, on va botoler, Kangoudia, Banani. Papa, les loyaux, marche à Balaïk, Vital Kamerhe, de Koflavia Yebi, Toto qui ne conçoit pas un reportage à Kobatama. Et les airs, Yebi. N'a pas que je vous compte conteneur mon compte 24 heures. Pour tous les airs, ça c'est mettre à tous banga. Ya Yebi. N'a pas risque de biso na ba soda te to na ba tuté. Mais bango batambola kana batu ba batela bango na mituka bazo batela bango. Ngana les airs makolo. Massa c'est là ko beta na Vital Kamerhe. N'a pas que je ngata pandola jina chemise à pembe. Vital Kamerhe akotoka. Hein? Mais beti okimbuma. To ebite so c'est président Telema to ça azo kokate. Ozo mona keno mais lelo yo Vital Kamerhe. Otuna katende de conférence kinda wapi. De Vital Kamerhe. Est-ce que tout le politique a bien la cima? Mais 5 ans zamingité. Tala, ozali moka bakino bayibi. Donc baluka bitumbate na mémoire kono Tshisekedi toko senga kimia. Toko senga kimia. Bozongi sa magazine to kundola, bozongi sa magazine to komiwa. So pe boboyi toko tala bino botala yango. Mais peuple a koshije bino. Kala mingité, peuple koyeba. Même minuki oyo, soki to balutela ngo bino boko kokate. Merci. Sayo mot de la fait pour le passage dans le magazine de Komiwapi parce que na que awa moi mboka Flavien na yambi bobana ba polémique ya kotanga wati azam moko ya ista obana ista ba yebi passage na ikuna Eliezer Tambwe azam moko o akina na niveau ya IPN oba professeur Mafeli bato ba professeur Kitoko o pele le professeur na za secrétaire général na ECD ça dit awa okoyate Kriko en tout cas koyate bato ba Joël Kade ba Peter Chani, ça dit Fofana aza penda petit ya ba vie. Na mambo etali pe indusa, to ya na système polémique pe sila. Mwana mboka Flavien Usaki. En tout cas, Olandi de bato ba kufi na Maindombe. Olandi mambo ya détournement ya diamant na Sankuru, o pe li passa na wa kota boloko. Est-ce que au senti président so ba oya ko msaka na biso, mambo etali deux provinces. O bato ba kufi na Maindombe. Mambo etali détournement ya diamant na Sankuru. Batuango lelo INC a dirigé communication na lelo Abraham Rwakabwanga même na 100 jours yo attaque mo panzi sango ya terrain o yambi batoana na presso lilo bana suka yango donc so monga na seki ça dit elo na loba peut-être ngesa la so ba congolais passe ya mo na seki il faut pas sentir de Flavien passage na yi oyebi elo bon na kobiso Fofana tala tonyo komi musala oyo tonyo kwami bato ndima te Kabila soki bokunda me bokunda bana bato bayebaka te keno Kabila kokende tonyo kwami na yebiso tonyo kwami nana bosani ke RLTV à l'époque bato mbakango nana bosani RLTV pona ko soutenir kondo Tshisekedi bato mbango obi cotisation bima combien $60 RLTV à Roger Lumbala que je salue en passant donc pona koloba ke au moins na bitumba oyo to bundi ebele Toku Felipe Ebele. Comment na yango na kosukisa na yango. Mais aux âmes ya bande ko kufa ki na Maindombe na naufrage wana o salema ki na Maindombe en tout cas pe na milimo ya bande ko so congolais nyonso les adika ka sauver développement. Ba c'est na pe ba kufa belé ba fonctionner. En tout cas Nzambe abatela milimo ya bande ko na biso mais pona otali banti valeur na benga bango banti valeur. Parce que comme Boloko, pour nous bali kabadiama, to boy ko remuer parce que à la liberté provisoire. On comprend, ali passe ça, na boy ko remuer pota
pour me découvrir la liberté provisoire, bah ok, sur ma problème, oh ils ont gagné ma propos, donc mais bah aussi ça donc mais tu veux l'embattre, tu continuer combat, Fofana, il peut l'embattre. Le bano a souga pemba la moko la passage na lipasa na yo na batunyo sur Eliezer azali moto oyo anyokwami tonyo mesala pe konyokwama mais le député national courage azako évoluer ils ali carrière politique to yaki poto que ça bango ne basala comme ça autrement na banzi ki ndeko Eliezer pour que ça bango basala comme ça autrement biso pe to tikal na temple to continuer à combat pour défendre l'intérêt de la population, vous allez continuer. Mais pour Nathalie, il passe à Azongambango parce que Tolinga boule parce que Nengolobi que les makambo échanger communication échanger makambo échanger à solo c'est ngeli Azonga na mabele parce que to bundakane na mabele aya na mabele to bunda na mabele mais na tie en garde mise en garde parce que au moins ni ba vie belé ba respecter bango te nga na respecter bango ba vie belé ba Vital Kamerhe ba yebi ba confrère belé ba tira bango na tira ba vie on a te ba yebi belé mais ceux qui ba na banti valeur pour ceux qui ba na ngote pas ba na ngo donc là ba na banti valeur qui est toujours route na ngai na lukayote Vital Kamerhe oyebi petit na yo na tika pe ko finga ote na tika pe ko critiquer ote na passe nga nyoko metango comme na bozui obosana ba o basunga kayo mais na yo wana pona ko réclamer ngo pété parce que combat oyo kondo tient Tshisekedi à l'accès biso dali combat mibali ko bundati na kolonga po ete manti valeur kende mais le kola banti valeur bu bandi yango boye ba ete to kundaka kondo tient Tshisekedi minduke bandi wana nde senge boye ba yango to kunda parce que au moins ba silence musu to yango bande ko zelana to tala icône biso na to kundie na mabelete to ba africain lokola kumu akufi na to kundi kumu te mo eto lo baloba mingi te mais maboma bato ko banda mukolo to ko kunda ko na Tshisekedi bande ko nanga maboma na biso ko banda nde boko yeba omonika ndenge to tokisaka ndeko Kabila kaka ndenge boko to kabino pe pour na banti valeur parce que population ko nyoko mate population ko za la marche pied ba politicien te pour anyoko makabino bana na bino na poto boya ka buminene bonyoko la biso population so qui ko continuer bongo beaucoup ta biso ndeko les airs zonga parce que tout le monde que musala solo nge banda lisusu yo na parlement biso na lisango koto bitumezo continuer zonga poto bitana masolongo Fofana courage mais to lemba combattre parce que combat to bandango maintenant to comité le peuple gagne toujours et le ba yango mona mboka aussi mukendi donc to continuer kaka parce que to kolonga kaka. Merci Bandeko Ezalande Bouina Sino Keno et Penge Fofana na sa kotonda parce que na yebi keno bon mona na lobi mikolo na molo avec ba chiffre to komi wa pied déclarant ouverture ya canal Mercure basenga nyota ba fongola Moïse Katumbi lelo bango bazana liste biso tozate to suki a pona lelo mais image ya mo ikolo. Bana Afrique, bana Europe, Asie, Amérique, bana États-Unis, pour savoir bien. Docteur Mobutu, le 1er juin jusqu'au 30 juin, dans Texas, Azak comme la nuit à Bakoubi, Oya Salingai, na comme la Bakoubi, Oya Nomolinga Maya, na Bakampo na radio. Na banduka na laki na ngo Docteur Mobutu amemeli biso de lokati yo na ba covid na nyonso oyo longola ba pardon oyo longola ba nduka lisusu akopesa bino yango tala lelo nde na komi benga Docteur Mobutu aza kuya na ba covid na nyonso kosala rendez-vous na bino kozwa ngo avant bokozwa ngo na numéro oyo Docteur Mobutu, chercheur monene, le 1er juin jusqu'au 30 juin, dans Texas, à ça pour commettre la Bakoubi, Oya Salingai, na Texas, et si makambo ya Docteur Mobutu, ah.